Eh bandeko na ngai somo ya likambo. En tout cas nzamba zana bolingo. Tokomi R nini 0 R. Hein? Lelo tozali le zali jeudi les 4. Tokomi déjà les 5 hein? Oui, tokomi les 5 vendredi parce que toza 0 R. Ngana sambela na ba 0 R pona ko benga ba pauvre père basala. Nzamba za bolingo na bibo avana banda prière na kota na moi Facebook na kene ko fuya nguka mwa muke na tala soki information sikezali bande ko na ote information o ngana zui eza réponse ya ingratitude ya ba vidéo o ngana utiko sali la bino donc nzamba pesinga réponse. Merci Seigneur Jésus, merci vraiment papa. Réponse nanga na zo la bino ezali kambo ya étoile. Mwana mwasi oyo moni ngai nasina bossa na bino makasi so finga kinga za journée ntokutania pas même 2 jours 3 jours même so ko finga kinga ilisusu te ona ndeko na ya mobali mbebo tumolinga te so tokuta ina nzela sala lokolo moni libaya sala lokolo moni carton monde bo pesa ngambo te boleka bozo sotenga bosala kutu bongo mekanga munoko na yo parce qu'on se connaît. Nzamba pesinga réponse. Apesinga réponse na zui kimia. Bola munanga ekoganga. Omwe ki maboko o ilambela binote. Omwe ki bomela ta mai na ndapu na ngate. Ngala lalisa bino na loja bino. Outi Afrique. Bakate le courant oyaki ko vande pa nanga. Na salela o ya minene mama. Na salela o ya minene lingo bala. Ndaku nanga mtu lamba ba courant ba nini bandeko nanga nazotiela bino mwa eloko na kote na Facebook. En tout cas kama kamboyo mikolo naza nango nazo voyager nanga kutu na ko tambola nanga na bana mwa 2 jours 3 jours ka ndenge ya lobaki ke morale na ezaki ya kobeba nga morale na ngezaki ya kobeba pona yete morale na ngezaki ya kobeba pona mafinga o bafinginga yena ndeko na ya mobali na kanisi ba bien fait nanga na kanisi maboko e lambelo na hôpital mobali nazo ko ya kozwa biloko chaque jour ko numero na hôpital na bengelo basali na nzambe olingo sala mariage ba courant nanga makambu nanga na lamba na ndaku nanga donc ndeko na mobali même auta Afrique na lukela ba avocat na sala boy na sala bino bokuma mona ngandi torsion na bino nga torsion na bino te na batu msuku na vie ba sala bino bolamu lokula nga la sala bino te mais le bino bokuma mona nga poubelle ba ndeko na ngai nazo tila bino loko na utukuta na nango na nini na Facebook. En tout cas nzambe na nga za bolingo bolanda yango étoile na nga ne mtu butisa bino mais bobundisi yango pe mingi beaucoup ma fatigué ngai vraiment abijule la zabwe na contrat bino lisusu te parce que trop c'est trop place bobande ko finga c'est comme monotonie balemba na bango kala bobande ko finga nga nazaka na mutu pembeni so bo finga epesa moi poids si quoi ta bo finga espèce à poids ba to occuper bino te si quoi ta bo finga epesa poids te. Est-ce que vous bandez ko pesa bino chance ata bo fininga lelo eza atina lisusu te mais na yebisi bino ndeka bola panga bola panga yi bola panga na tikala jamais ko zala ndoki pino zala ndoki te na mosa mabonde lisiko na kene ko buka mabolongo na si na banda ko prier ti na ba toilette na sambela bon 0 R de nga na koti mabondeli bola l'émission. En tout cas na lingi bino mingi ba abonné nanga na tumola nanga mutu te na finga mutu te na tumola ndeko musumo ndeko muso azolela mama Nick ngana linga ko sala bolamu na bato ebele mama Nick mais pona ni bolamu ngana sala ka muto na fozo sala nga mabe ngana abina kasi étoile oyo mona mingi tozo mona mingi na mama bota na ba famille osana étoile na yo même na ba camarade muso azolanda pona profit awolanda pona profit moko boye bandeko na ngai mais tango zo mona étoile no zo déranger ko yaka ko casser tozo mona ndeko no pro e banandenge ndeko no ke ko kosela o makambo obi ndeko aza ngai mais yozo tala bolingo parce que oya na oya nzambe atala bolingo mais oya zana ya nzambe te même buta okene ko sambela balobi bato bible même Jésus lobaki yango alobi bango nyonso ba ko benga ngai Seigneur bango nyonso ba ko kota na royaume na ngai bango nyonso te bandeko na ngai ezaka problème a motema bandeko na banani o batekaka Joseph banani o bazoka Joseph po ba mona ke étoile ya Joseph
Combien d'étoiles on a milliers na biso na ba mabota na ba famille na ba camarades étoiles les autres déranger camarades na yo wana camarades akomi ko kosa ma tozo mona bande ngana zaka na ko fréquenter mutu sono kaka soupçon bino bi alléluia na binzambe étoile na nge déranger mutu wana na zonga alsusu te na zonga alsusu deuxième fois te na mutu wana na zonga ka lolenge Jésus lo baki okoti na ndako wana na ndako bakoboya ko yamba yo pupola makolo na yo après kende kota la simate bande konanga soki to litos luka kimia na communauté na bisoko tango zokaka problème andi ko lobaka étoile na ngai et déranger camarade wana loba ete étoile na ngai et déranger ndeko na ngai bande ko Joseph histoire Joseph na Bible Joseph banani bateka kiye Joseph azaki mwana muke kaka bande ko oyeba yana ye bazoki Joseph pote babo maye bande ko na histoire Bible eza ba histoire moko ezali vrai ou ezali na Bible babi te sengeli Joseph to bwaka ye tobo maetinde ko mabino semie ko toteka na biso ye bomoni histoire Joseph longe zalaka kaka bandeko ezaki ba camarade ba camarade ba ki pote bazwa Joseph bateka ye kaka bandeko ya propre o babota maka papa moko basaki likita bango nyonso pote ba monaki étoile ya Joseph bandeko déranger combien na ba famille na ba mabota combien basala bolamu na mabota na bango combien basala bolamu mingi tozomona ba poto ba bengisa bandeko batonda na poto bandeko na bazali wapi bandeko bazaki tellement mitema malamu bandeko bandeko soutenir ba mabota na bango bandeko bandeko soutenir ba famille na bango bandeko bazo baleki na bango ba beng balongoli na souffrance na Afrique ba beng si bango na mamboka oya poto pote basunga ba famille bandeko bazapi mingi bakota na basama bele mingi bandeko na ngai balobi ete tango moni balobi Bible loba biso même bato mokili balobango mai eninga ka pamba te ndeko tango moni problème à chaque fois mbongi à chaque fois ndeko changer position tant moni ndeko nozo lo ba problème o moni camarade ozakana à chaque fois ya ko ba problème camarade azo koselo makambo toujours camarade na lingoza na kimia te ou bien ya na yo ou bien lekino alingoza na kimia te ndeko na kimia baluka ka yango tala vraiment sima pour la makolo longe Bible lobi kende ko zonga sunzela wana te mais histoire ya Joseph esuka ka lolenge nini bazoka Joseph bateki ye ndeko mso ba ke sengel to boma ye kutu to bwaka ye mais côté ka Joseph bateka ki bota ensemble longa bongo yosaki makambo kaka ninza ki ba mitema ya bandeko bota longe kaye na Abel ndeko azwi ndeko abomi ndeko na ye bandeko histoire Bible ezo sala makino na lelo oyo yoko mituno zo tungisa mandeko na ngai nanga na saleni ndeko esiko zali osala ya na yo le côté osala leki na yo le côté mais étoile na yo oyo zana ngo bobota mana libota yango ezo déranger étoile na yo ezo déranger ndeko no pa lali azali tellement azuka bien te po étoile na yo ezo déranger ye yango ndeko na yo ana posa toujours imiliaka yo ndeko no zana posa susu soka kokio akokiyo te ko boma yo ako imilio même na ba camarade retourna mais ndeko na ngawo to bote mama moko papa moko abanda ko kene ko kosela yo makambo ko kalomini yo azo kene ko tonga yo akene kutu ko sala ki camarade na benem tozo mona bandeko na ko sala o yambik ami moko ayepa ina yo ami wana zo tala ba mi oyo sala bango proche poni ni yepa kene ko sala ki camarade mais ba yeba ni te bande botala esika tozo kende esala makambo mingi na communauté na biso okoza na ami ona ye azotala kaka oyambi première fois bayebani te na bato ya kokuta wana mais akoluka kaka nani akoluka camarade oyo za proche na ye oyo boza bapire po ete ye mpe asalaki camarade ntango akosalaki camarade po ete bakoma kotonga yo moto oza na étoile bandeko na ndeko oza na étoile ozolanda nga mingi na communauté na biso bamitungisamaka mais nasala mabe te mingi balelaka akomi kolela mais nasala mutu mabe te mais bolamu mingi tozomona baosala bolamu na communauté na biso mais bazolinga bango te na bamabota bazolinga bango te na bafamille bazokalomine bango parce que ezali bien préparé parce que bandeko bozolanda nga étoile ndeko oza nango oza lokwa Joseph étoile nango ye. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre salon cuisine appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou alobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebu botala appartement la biso ndenge komi appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37 appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ekomi ngebu mama Bijou alobi tobongisi yango pona bino bana ya poto bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre salon cuisine botala ndenge ezali kitoko mama Bijou alobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi na kati appartement la biso tozali na
douche debout ya kitoko toza na cuisine ya munene chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes Maman Bijou alobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais d'ici Memling ekosa Inter ekosa oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba Maman Bijou alobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37 appartement la biso R moko ekomaka 2 chambres salon cuisine chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango awa ezali première chambre deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette ba douche debout ya propre ya kitoko na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision eza na frigo eza climatisé ndenge moko pe lisusu awa soko lingo zwango 2 chambres salon cuisine to fungoli tous les 2 portes soko lingo zwango chambre salon cuisine to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna appartement la biso eza na salle à manger appartement la biso ezali na bakiti yango ya kitoko ba divan na biso appartement la biso ezali na climatiseur appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolingaka bato ba utiliser ba ventilateur appartement la biso eza na télévision appartement la biso eza kitoko makasi eza na ba carreau ya propre eza vraiment propre makasi Maman Bijou alobi bozala toujours branché bosala ba réservation na bino tozalaka na 7 places ba place na biso ezalaka ya kotonda et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartement oyo ezalaka na cuisine na kati yango wana Maman Bijou alobi soko lingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée bato bayebi appartement numéro 1 otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama moto asala séjour a te azwi 0 appartement na biso eza propre makasi Maman Bijou alobi balali merci na moto nyonso to apesanga confiance merci na bande compte surtout bayaka kosala séjour nazobengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu mama na prix nini na prix mokie soko kosala ba long séjour à partir de 3 mois Maman Bijou alobi $30 ya pamba soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa yango na $40 appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba malili lokola chambre froide ozala toujours branché bon s'abonner massivement na bidon TV bokozala jamais d'ici ota l'appartement la biso ndenge eza kitoko Maman Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur ezobimisa solo ya kitoko babone na nga nyonso bato nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso Maman Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais d'ici tozokota sikoyo na chambre tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona bamire bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge ekomi botala likolo botala bino moko Maman Bijou alobi biso nde bosala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te video TV nde makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona kosala boye ifo mbongo Maman Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi
grâce na bino mosala mama bijou do ezokende kitoko. Merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bomo bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi deux chambres salon cuisine kaka bino deux chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka deuxième chambre ya appartement numéro 1. Donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple. Soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine. Wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga mama bijou sala réservation à place oyo okozala jamais dessus toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée tokota na chambre et puis tokota na cuisine.